Le 25 mai, 5h token de 6h, 5h50. Na siso sokola. Na maman, na télébé maman mai, parce qui m'a cassé. Nabité sokola. Nga pena sokoli na ki ba bengeli. Komba mutazo bela. Na yembango. Emoni ba docteur ba talingai. Ba. Nini ya moto papa ninga tikela ngai nga kuna be papa na apprécier. Fana kende pona ketika bilamba mwana oyo lata kuna pa mama na abomba yango. Habité avant disanga pena na kicha kanganga lianga temps. Abiato moni baleki na yo. Moka telema sailo lo fundu. Kolanda te. Okinga la zalaki. Pour la minute, le Kanga n'a fraudé, non, il va me battre. C'est impossible de faire place aux acquis parce qu'il y a des gens dans mon tournandako. Donc, manque à considération, Ezali. Na côté, on a vendu à maman, mi belle basée belé. Oyo nzamba kotinde la azaki mobile noté parce que ça on balami balé. C'est vrai que bonjour, bonsoir, na bande konyoso bazo landa biso na minute. Oyo ezo dépend nango nini oyo biso pona olanda biso. Oui, tokoti na katia via TV Monde. La katia émission na biso surtout ça. Surtout ça eza émission oyo et le belaka histoire vraie yamoto, histoire vécue yamoto, histoire oyo ezoki sa moto. Et loko oyo tungisaka moté manayo et loko oyo nyokolaka yo ndeto betaka na katia surtout ça. Na surtout ça tolobaka toujours que non okoki kozala ozana awate, ozana libanda ya mboka, okoki kozala wapi. Toza déjà na histoire ndeko moko atindela ki biso tokotia yango émission oyo ekoya. Obeteli biso histoire na yo. Enregistré en haut na volonté na yo et puis tu collection awa to yo kapé public na biso réaction na bango donc lelo to mbeli biso bino na biso Eldia azanani Eldia salaka nini le caranavia Eldia to découvrir ensemble na bino. Voilà, bonjour Eldia. Bonjour maman Moulakisi. Boni Eldia. Oui, ça va. Nzamba solo mo biso petoza bien angola nzambe. Voilà, lelo to yambio na émission na biso toza na besoin ya public na biso nangai na die to découvrir qui est Eldia. Eldia zanani, Eldia salaka nini, Eldia avandaka wapi, abotami wapi. Eldia abotami a kakana kin. Oui, Eldia aza artiste comédienne. Na travaille dans un groupe il y a théâtre et nouvelle vague pas Mama Via. Travaille pas Mama Via. Elle dit tokoko parce que sali combien de temps na kati il y a groupe nouvelle vague de Mama Via. Tokoko parce que elle dit sali combien de temps? Na beti na banda 2009 na avril 2009. Avril 2009 elle dit abanda na kati ya Via. Elle dit est-ce qu'il y a banda quelque part au joie quelque part au meka na ba groupe mususu tondengeni. T'es même pas na meka te donc kuuta na nganda kuna biso place na banda musana ndé la nouvelle vague. Donc na kenda sur gauche à droite c'était on continue car la nouvelle vague. OK, na gauche à droite c'était on continue toujours na nouvelle vague de Mama Via. N'est-ce pas papa Jean-Noël Mbengai? Papa Jean-Noël Mbengai motema pe makanisi. Il y a maman Elisabeth Elise na Katia Suède. Donc vraiment maman Elisabeth Elise na Elisabeth Monje na Katia famille Monje. Là to profiter ko pe sa famille Monje mobimba bambote. Il y a nono bambote na yo, nono Monje bambote na yo. Bande ko nyonso bazana Katia famille Monje. Ezaba o bazana Suède. Ezaba o bazana Londres. Nous vous aimons beaucoup. Pe ba membre nosto ba admirateur nyonso ya Mama Via to batu nyonso ba s'abonner donc les abonnés de Via TV Monde to découvrir qui est Eldia. Voilà, Eldia mariée, Eldia bota, Eldia fiancée, répondre bien. Eldia bingi nanu abotité, nanu pe abalité, naza pe fiancée. Aux fiancé, aux balité, aux botité, aux a toujours na maboko ya ba parents. Naza toujours na maboko maman. Na maboko maman. OK. Voilà, Eldia Bingi école soto kokoye ba pesa biso ta chance de découvrir école ya Eldia Bingi et puis Eldia Bingi ya biso assemble la wapi. Voilà. Naza Mutabandundu.
Très bien. Oui, naza muyaka. Ah ok, pour na ndundu basaka ba yaka ba pende ba ok. Basuku bana. Ok. Naza mto ndundu, elle y a bien sambela kana na des créateurs et pas Gilles Bumba. Gilles Bumba King Nangaba. Gilles Bumba kana sikatenda le père. Ah, ok. Au sambela kuna. Ah d'accord. Voilà. Donc elle y a bien mon commune. Naza mwa commune ngirangiro. Bana ngirengere nyoso bazotala yo ba obaza libanda ya mboka na ba obaza partout. Moi liloba mukio ko yebisa bana ngiri ngoto. Mingi ya lobeza te bandiko nanga mbote ka ya trop na lela bino ya fort. Ndeko na bino elle dia bingi. Mwana mabele. Mwana mabele mame ne tombera jamais. Bana matadi nyoso pe na pesi bino mbote bana mabele. Na bana zone pe commune oyo et adoptera pe biso parce que tant na ultima tadi na yembala moko na binza ozone. Donc je salue ya bana nyonso ya ozone, bana nyonso ya binza, bana tout. Je vous dis merci. Nege bolaki sanzela quoi. Merci mingi. Voilà Edia Bingi. Olinga mingi nini? Nalinga mingi pondo préféré nanga pina plan nanga préféré za pondo. Pondo ila mama na bandenge bele pondo tolamba ngona madesu tolamba na mombanguba tolamba pe na nguba mubesu yo linga pondo ni to tolamba ngo pe na musaka yo linga pondo nde ngalinga pondo eza ya mai meme ya madesu te pondo ka ya pamba me batyango nguba ya mubesu. OK. Na fufu pe nako fufu ezanga masango fufu manyoko ponga fufu masango na linga te moni déjà Edia Bingi za molei fufu monene. Voilà. Na kati ya famille olobi ovanda na maman, est-ce que papa azali to ndenge nini? Papa zate. Papa tika biso. Oui. Surtout ça. Et tout ça na rubrique na biso moko awa to lobelaka surtout ça. Na surtout ça to betaka lisolo moko na masolo nyonso Edia ebi. Soki na mobali, soki na chéri, soki na famille, soki na nani déception to choc plus ya Edia. Et loko oye zoki sa Edia. Bon lobela nyonso mais surtout ça. Eza nini? Eza liwa ya papa langa. Eza liwa ya papa. Tango bazalaki na papa azalaki na bon moi, papa maman ndenge yo mona bo comprendre toi toujours ça l'émission na biso ka bolibanda donc bokoyo ka bambabola bokoyo ka banini bo comprendre biso donc eza normal réalité à Kinshasa to ya Congo voilà donc Edia tant papa azaki na bon moi je disais na papa na maman poto mona ngona ba famille belé o mona ka o ya linga papa mingi mona linga mama mingi Edia ya banda o linga mingi to lobite ko boya ka papa to boya ka mama mais bolingo pe affection mingi e banda o ke nanga muni bolingo ya makasi ba mbela linga ba makasi na ndo linga ba makasi mais basi trop kota papa. Très bien. Na linga papa makasi po ye pa linga nga su makasi mama na pa linga nga makasi mais na linga ni papa mingi. Merci beaucoup. Edia linga pando linga papa mingi mais papa wana atika biso lelo paix à son âme. Ce qui Edia to poser aux questions OK na surtout ça ya Edia oyo linga ko simbate oyo zoki sa o mingi la vie ezani ezaliwa papa na ngai ezaliwa ya papa okoko betela biso na ngai na public oyo ezotala biso to meka koyeba mukie nini komelaki papa est-ce que papa belaki papa asalaka crise OK naza pardon ezali ka brisque boye etombai pe jour ya anniversaire ya ndoi na ngai nde totiaki yango le 25 pardon totiaki yango le 20 mai papa ebisaki nga ke Edia nga mpe noza na feti wana sombelanga bilamba oyo naolata na feti nayebisaki c'est bon nakei nasombeli ye pantalon nasombeli ye chemise ale naposa kete asenga mpe kete abima fille osombelanga mpe na kete na naposa alata kete mpo nga mpe naza na feti wana nakobinda na feti wana makasi biso tokomi na feti wana biso towumela te
donc eza fête ya bino ba jeune ngana mwasi nanga soki tovandika mokie tomonika 19h na zui madame tozongi ndako bino botikali wana maloba papa botikali borene nga kuna seki na bien wana benga bite tokotikali babite biso tokokende bino botikali na ebina kendaki le 19 na sombeli papa bilamba oyo olata na sombeli keti na sombeli chemise na sombeli pantalon ya dini po mingi anopesa confiance pa na ngai lemso elamba boye mama sombela nga chemise mama kino kolukela nga pantalon tisi ya modèle boye lukela nga yela ngai po alingaki nga makasi nga pela alingaki mingi eza te ke loko alingi nga makasi ke aboyaki ba owana te alingi biso nyonso abandaki kobokola biso bien azalaki na bolingo epa na ye abandaki kolinga te mwana ase déranger na eloko moko boye eloko moko etungisa ye andaki koyesa mama ya biso tika bana balia tika bana basepela soki mwana asengi eloko nyonso apesa ye kolinga te mwana ase déranger na eloko moko boye biso bapara tozali toyeba kolengela bango ntango toza na bomoi eloko nga nasimbaka yango wana ndavandisanga ntango nayele bilamba olata le 19 fete eza lobi le 20 napesi bilamba meki ayebisinga ma fille ça va mama en tout cas esalinga bien nazali na posa olata kete nabiseki nabi papa yango nasombi afandisi ngai alobi na nga Eldia namona kozala motema bo mama naza mwana mibale na bo mama biso ya liboso aza awa te ana Angola mwana mwasi to mwa mobali abi mama na biso bana basi lokoza mwana mwasi liboso tokobenga oyo ndoza mama pe yo ndoza mukolo Eldia Vanda edi obokola baleki bien na miyebaka te ezalaka nini o papa ninga loba nini ya moto ya papa ninga tikela ngai nga kuna be papa na apprécier fana kende pona ketika bilamba mwana oyo olata kuna pa mama na abomba yango habité avandisa nga pena na kitcha kanganga lianga temps abiato moni baleki na yo moko telema sailo lo fundu kolanda te ok abi merci papa alobi soko landi bango seke oyina baleki na yo ba yo za mama bango baza bana na yo natalaka ne na boti bino namonaka oza na motema moko oyebi ndenge basangisaka po merci na mama via na msala onga na salaka ilakisanga ça va vivre pe lakisanga ndenge nini nakoza na batu ndenge nini nakolia na batu yango eloko ntilo na continue yango na ndako na biso pe même satan ndako te ata partout na kindaka pa baninga donc na mimela yango ka bongo na si papa c'est bon na telemi na kei papa meki sapato nyonso sombeli papa ekoki abi c'est bon kecho pe bien ndenge na biso makolo boye pona kotambola do eza pina pepele lobi nango jour à fête le 20 to keto lamba nabi papa biso to keto lamba na bumbu to ke lamba place fête ezali nabi mama problème te nga na vandi tozela kaka tongo bino bokoya après to kei elongo nabi c'est bon papa biso to kei nako kende wana elekaki na sima mama ndabetela kinga papa lobi te naza posa olia mama lambelaki dongo dongo habite dongo dongo ona na posa na liango kaka na dendo batindi suka na biso akei akesomba dendo aye nango papa lobi te na coach mke na chambre oya suka tonga aye esprit ka esali ya koti na chambre mama pazana na salon ayebe eloko te po mutabeli te nini te
Tant akoti na chambre akuti papa lele mwese kindaki mpandi papa isa sali crise agangi alobi mama yotala papa mama yembango atali nini amisubeli na bilamba temanga mnazaki mukolo nazaki yaya mama lobi te kende place ya azolamba na fete abisi ya mobali yebisa ye aya koloba na eloko te kopesa message kuna te loba kaka mama lobi yaka leke pe aye yaya mama zobenga yo wana ye akuti na fete kutinga fete nazolamba toza na ambiance na leki alandi ngai yaya bazobenga yo na bi problème mo esprit sali obi likambo soki ye makila nchote senga habité leki nanga habité mona suka na biso yaya eloko te mama ndabi ya kambango oyo tala biloko moko ye wana nazwi moto esprit sala kinga na habité na tika leki alandi ngai te oya mwasi na habité tozwa tokende biso misato tokomi leki alobi te yaya tokita wa ngabi oh tokomi na ndako te habité ya tokita na hôpital oyo tokita wa so makasi aide ya usolo wana public ezotala yo parce que soki obezo makasi te tokosisa lisolo ote s'il te plaît natuni problème nini tokiti nde namoni bato batondi natali babite papa alalaki kakoti alali kutu te azozela lia nde akoti na chambre mama okasali crise nagangi shezi za bolingo te yanga nini na ye nalaleli ye na tolo nasimbi ye nayi papa ngai yeyo problème nini oyo nini na hôpital yango batindi biso na Kimbuta hôpital ya monene avant tokoma mama yembo tokomi na Kimbuta bato yebisinga te foza na maîtrise lokolo obeti obengisaki bato na feti olobo kata feti eza te continue feti nabi te nokoka te oyo alali yo mobali na ngai aza nzoto makasi te toyokana toke feti na ye biso nazo libota babisinga courage eza makasi eloko eza te eza maladi bazotraite nde bazwaki nga nakomaki mpe na feti yango baninga na nga mosala bamonaki balandai nga na feti nabengisaki bango bamonaki naeta na courage te navandi kaka bato nyonso wana bapapi eldia za na courage eloko eza te papa oyoka bien nabi nzambe eloko eza te ngai na longwe kuna na feti 4 heures nazangi kimia na vie na ngai nabi natiki eloko motuya aza leste ana mbeto hôpital aza komiyemba te tika nakende mbangu ntango nakomi tokomi ba 5 heures kuna balobi ezaka na biso te batindi biso mama yembo nagangi nafukami na binzambe tala bolama papa oyo papa nanga azalaki chaque fin du mois apesanga mbongo eldia mama soit 300 millions oyo mama soit 200 oyo kende kotika na église ata toli ya pamba basomba ata sima ya pamba ata kolesa ndako basali kende kotika okomona ngapi wana nazwi naketika na bia nzambe mona papa oyo mona bolamu na ye tokomi na mama ye wana le 21 mai nakoti batuninga wapi mwa mobali na bite mama nanga kokama kambu te aza so problème aleka libumbala moko siko atiki nga liboso kaka nosala nini nga nde yaya nakoti nasali bade mwashi nyonso batuninga belini na bite abeli te abeli te matata ezalaki te nga bite na papa tozalaki bien bakomi
tolali lobi nango ba changer biso place kaka olie na chambre oyo azalaki ba changer chambre mosusu ba trans babite bokende na batindi biso na P10 on eza place ya bato on eza na urgence bapesi ngai na papa na ba docteur tomemami donc papa azokota bafongoli porte na binzambe nzambe mona ye nafukami na bando osambela na binzambe na ngai toza biso bata masumu nzambe tala papa oyo kanisa bolamu na ye elobi bolamu epolaka te nzambe kanisa bolamu nagangi mama lobi te elia eloko eza te mama simbi ngai abiza makasi yaya yo mpe soko koya wanga na kokoka te eza makasi navandaki na papa tovandi bien ekoma kaka papa atalaka kaka boye soki atali mami sozokita kaka wana bipapa ozolela nini soki babeleli nga na 4 heures ya obongisa ye naya kaka na mwa mai koto oyo natie nazwi mwa ga na pangwisi ye boye nabandi kosimba ye mpo na nomoneka loka mobali na ngai mona ndosimbe na nzoto nazosimba ntina matama nabi papa nga nayebi nde tokotaki awa ndenge mpe tobima nazalaki na kondima nzambe wana nambi nzambe tala bolama papa oyo bolamu na eganga bolamu eganga nde toyekovanda tokomi le 25 mai le 25 mai ba 5 heures tokende 6 heures 5h50 na siso sokola na mama na teli mpe mama mai mpo azalaki makasi te nambi te sokola nga mpe na sokoli nayoki babengeli komba moto azobela na ye mbango emoni badokter batali ngai badokter batali nga boye babi mama wana mwana mobali te ngabi te bengela biso kasi ya mobali ngabi ya mobali suni na obenga eske tonga na yaki na ya mobali neza ya mobali te aza na yemba aza awa te bozomona ndenge nazolala ana mama boluba problème nini makambo nyonso ezalaka mpa na ngai so bosengi kisi nga munayaka kopesa wana nabi kisi yango oyo nzambe badokter basimbi ngai babisi ngai mama courage nabiya nini courage papa azali susu te nagangi nabi te bokosi ngai nakimi mbangu na kati ya chambre papa azalaki nazwi dra na longoli esi bafinikaki ye nga nagangi nabi nzambe okili bondeli te okili bondeli oyo te otali bolamu papa oyo te nzambe mama na ngai yoki so abi elle agangi be problème nini abi mama yaka nzambe mobali na ngai kei te mama towela no mobali bapesi ngai papa balobi ke ekoti na monge bome mama nzambe nabi te papa tikosalanga boye ko osalanga boye te papa nandi kobenga nabengi na mosala na nga papa Jésus malembe Elia s'il te plaît pour tous ces solo là s'il te plaît papa atika bino na lopango na bino moko to atika bino ba locataire papa atika biso na lopango nde ekokoma na moma moko famille papa ye balobi te oyo akufaki aza ndeko na biso
babotoli biso lopango batala ata baleki oyo batikalaki te oyo bayebaki talo ya kwanga te tolongo wana tokomi kosala boye balongoli bino na lopango papa atikaki bino batie bino na lopango boke na bino na lopango ya kofutela babotoli lopango na bango babike bokende kobodebriller kodebriller yango oliba mpe sata 10 francs bapesi biso eloko te bokende natali nga binzambe tala mama vevo oyo nga mpe naza mosala malunga te naobundana na mosala nanga ka théâtre oyo me nzambe nda nafuti ngai te si ozalaki na baleki mosusu oyo bakokaki kotika lokwa bana mikie mpona batanga classe bazali base rendre compte même mpona baleki te batalaki ata wana te tokei na binzambe esunga ngai nde naye kobundana nzambe apesanga mwa do moko ya mosala suki nayebi koplante nayebi kokanga suki nde nakoma obundana nazwi ndako chambre et salon fiske nabomba mama wana na baleki boza na chambre salon edia boza combien de personnes na kati ya chambre salon wana bovanda ya combien toza 6 baleki nanga misato oyo bazotanga na leki nanga mosusu na mama nanga 6 personnes bovanda na chambre na salon wana na mwana leki nanga oyo abota nde toya biso 6 tovanda wana nde naotangisa bango naobundana ya moki oyo naozwa lemsu mwa suki oyo naokanga nde nazobokola baleki wana na mama tokomika position boye tonaka soki navandi na raisonne na bi papa otikelaki obongisela biso eloko te olotika ba oyo wana bakola nakenda na famille ya tata nayebisi bango soki bokopesa biso ata eloko te me botikela biso ata te porte ata porte moko esungaka biso mpona baloka te biso mpe tozwaka tofutaka kote oyo nga loboko moko naza na mosala nini oyo nazwaka mbongo baboyi balobi etali biso te keloko bokola baleki wana bongo te nakoma obundana bandeko eza place makambo tomona yango mingi kaka na biso na Afrique na mitunaka bakestion est ce que basi oyo bakufelaka mibali na poto mpe babotolaka bango bandako est ce que babimisaka bana wana libanda question na nga na mitunaka tokosololaka yango laissez les petits enfants venir à moi laissez venir à moi ne les empêchez pas bana wana ya mikie wana yesu alobaki botika bango baye epai na ye botika bo empêcher bango te parce que royaume des cieux eza mpona bana wana eza yo ndolobaki ye yoza nzambe ya bana bitike yo moko bakisi ye osungaka basi bakufela mibali eza na mama moko ya baeldia azali tu es le père des orphelins toluka solution bandeko tokende otala bana wana soki bafamille ya tata na bango babimisi bango mais eza na bato mosusu bakobenga bana na bana lobi bona mpe bana bongo mpe lobi bakozala mpe bato eldia courage bandeko topesa 3 minutes na eldia moke tosolola na ye bon tozongela bino merci beaucoup bandeko bozalaki na biso te boyeba eloko nini eleki apo tokalme eldia vraiment eza pasi tosala émission oyo sur tout ça eza pona tosololaka tose défouler tomekaka kose défouler eza pasi nalobaki yango na bien bato na poto oyo bakufelaka mibali eloko nini elekaka est-ce que famille mibali oyo bazalaka balandaka na poto mpo bakobotola biloko bandeko s'il vous plaît qu'on se le dise
ozaki na posa ndeko no abala te ko linga ya bala te mwasi akokende liboso mobali mpe akokolanda to komike mobali akokobanda mwasi akei kitoko te ede tobeta lisolo ya baleki oyo batikala bazotanga ndenge eske bazotanga mama bazotanga ndenge nini nazobundana kaka na muke me moko ndakata na kiala 6e nakoki lisu te siko oyo mosusu ndaza na 6e ndenge esenga mbongo ebele oyo aza na première seyo nde natiki akontinue na oyo aza na 4e donc nazobundana ka na façon mo boye oyo nalobi ke mwa do nzambe apesa ngai ya kokanga suki ezaki natangela yango te mayele wana ya koplante ya kokanga soki nazwi mwa 10 francs donc ezobetisanga mutu nayebi ke nakoko bomba ta mwa moke oyo nzambe atindelanga mpe baclient ngo bayaka soki nazwi ata mwa $10 napesi nanu oyo yokende nanu futa na 10 oyo nayebisi wana yo mpe zela nanu soki mpe nazwi wana napesi mpe lisu wana kende mpo tolongolaka moke okomonaka nazobundana naobundana mpo nakangisa lisusu ya feni mona ede tokokoyeba ndako oyo bolalaka oyo eza chambre salon bofutela yango combien $80 bofuta $80 ndako bolala bofuta $80 est-ce que période moko bobebisaka biso na groupe ozwi fiancé fala bala yo wana papa aza nano envie si je ne me trompe pas eloko nini ekomaki ah mama histoire molai tozalaki na biso bien eloko mpe te baparent nanga bandaki koyamba ye mpe atindaki déjà atinda lettre ke na ye mpo na bima bomonake na bimaka na mwana bino nabongisa makambo lobi nango nabala ye baparent mpe baboyaki te batangaki lettre bazongiseli ye mpe aye mpe aye kosala nini coutume azalaki mpe mobali moko nyonso andosomba oyo basengaki ye na fartir abanda kobomba ngo mpa na ye te soki asombi eloko nyonso omona ye nango te bino bobomba ele ya bomba mpa na bino tobongisi mpe makambo ekomaki totiaka date ya libala etombaka le 21 juin nde tokalikilaki le 21 juin ezali mpe jour nga na botama libala na nga mpo etombaka les jours on tomba samedi tobi anniversaire na ngai nde tobi teloko eza etombe le 21 juin eza pe samedi to tsango kaka jour à samedi tovanda pe na mobali asomba nyonso oya libala donc ceux qui asangisaki ile msusu babilo mo beka mkie tovanda pe na mobali à l'aise les jours moko na ibara na kei na kekangisa suki na papa bakanga suki abi problème te akepa tiki nga place bakanga suki ya zongi na ye habite na koya na ozo place bakanga suki ngabi OK na 20 na comité 17h depuis 8h na moni muto ya te nabi mala munazonga lisu ndako po na sopa maya pokwa bona kende kotikele biloko na zongi na ekokuta mopa moi ekotala ngai tovai ne tobeti masolo namoni mpe mobali abengaka nga azobenganga te akotalo na ndako
mère des troubles. Donc il pas ntima na ye ataka mutu. To so inga na ye na nga. Yo zela tingonga na ngai kokanga na ki ye pa ina ngonga na ye. Tangu na komi na ye kokuta mana kotimbala moko. Ye tango ki voix na nga ici déjà nga komi pembeni ya chambre. Na kotimbala moko. Na yo kuta mobali bikolo ya mbeto na mwasi mususu. Et ça te que bazala normal rien. Bine mo boyebi mwasi ni mobali pe rien. Na telemika lokwa kizengi. Na binsambe. Oyo ndoto to réalité. Mobali mamoko pa akiti likola mwasi. Na koka ki lisuite na bité problème ezate. Ngana kena ngana baluki na tele longa fi yango za mutu na yebi nga ayonde blandinti. Oh. Moi sapesa nga bambote wana elie boni ata yo beti kara. Oye kimeze bonna ndaku. Kaka yemba komo tourner na fiancé nanga. Ishoka kingayo. Na zongi ndaku na bisi ba parents na ngai. Tema papa nanga bande ko linganga mingi ano lingate mwana kote sika mo asouffrir mo na pasi. Alobi mama ozana no mwana muke. Ozana no. Tanga ya ki bena ipse ke non na lembiote. Loko na lembiote. Yi asali buzo base ke zonga na maboko na ngai. Okoma na fiancé menga na kipa ko na nyonso. Wana pena papa nanga za kibongo atani na fiancé mais papa nanga kipa ko banda na mafuta. Donc c'est la nyonso na ina oposa. Pa na o compter mobali na zainete. Alobi non olongo na maboko na ngate. Ata soki olongo na maboko na ngai pona ngata tata na yo oza mwana ngana kozala ata ya mukie ata poudre pamba na tindela ko na ndako na yo. Na expliquer ba parents na ngai ba teyi ngai ba singa mobala komi ko bundela ngai lisusu. Na zo ki pena na kanga ki mutema na bitena olimbisa ete dati pe libale sa ini eleki. Entre temps ezana nuka na ndako pa na bino. Singi bolimbi sa futi papa na ngai veste chérie ya ni champa père a futi na nga moko pe super mama le bitezo ngisa mutema sima Nathalie kaka ko changer pe mibala ngo tema ba para ba teinga na ya yena ya biso na vanda kaka na continuer mon bala le bité Eldia ceux qui naza kaka wa omuna kana obima na fi wana malamu na longwa na kende place na somba lopango na nga na ipene ça va problème te mon bala komi na ipene na kendaka non sala pele msuna lali na ekozonga lobi nango tozo bongisa pe kama makambo oyo et sala ekozonga mwa sima to bandi suko continuer yango la vidaki na fille moko ceux qui na yé on aime se sunga na misala ouais ipene a changé côté. Ah, ça me passe. L'aime ça se sunga pina msala au mona. Ceux qui na yé, l'aime sunga lamba punda tout isinga pe pondu. Non sala pe matembela yé. L'aime so elle diomela nini. Pour pas fille ngo bande côté kama sanga. Au moins so ah na elogie a elinga mo si. L'aime so pe bia a elanga ko na meli. Tuzaki pe na bia mutayamba kinga na commune wana pe na quartier wana Isaïe. Fille wana Nathalie. Je me suis vandi n'habité. Banana lingana mbali nanga non abimela brisquette 22h 23h. Très bien. Non na salangote. Esmo que tilinga na hotel fête n'habité. Na longwa na fête oyo. Donc longwa na fête mbala moko na zo moto ti ipene. Na koma. Wana ka expliquer lenga mbali pa bengate. Soka benga ka bengani na moy, mais na pourquoi bengi ngate. Elle ndi na ibipike na yana ngate. Comme 23h ngapi wana na bimi na kiti pa na moto liboso na bango na kuti grand frère na ye azali na porte ya liboso apesa grand frère ne porte moko liboso ye na porte ya sima grand frère ne tonga na ye azaki na camarade na ye asutu kimbala moko oh Eldia héros tellement mon sala peut te sala rapper kolisa biso
et puis ça biso puis mama yele puis ba idée bana moko na mima mina bité to sola ki na ye na bisa ki na za fête après fête ndé no ya bobi oh ya solo ngapisi oui na mon maman camarade ya grand frère na ye a telemi bana mo rapide abanjo baluka akina sima place à porte ya fiancé na ngezalaki esprit mo tindinge lobi na nga landa ye ngapi na no landa na des petits couloirs ya ndaku na ye na tomboli makolo ngala sima ya garçon wana ya beteli porte yi paseni afongoli ko fongola ya nyonso te mais afongoli mukatuni obetela nga porte na aéroport ni aibisi Eldia za libanda Eldia za libanda habité Eldia na ya ana erote pe Eldia yaka il fa benganga soki abenga to yate abi Eldia yo monga pe na zuma moko porte na tindiki na koti mbala moko na kuti fi wana Nathalie wana oya yambaka ngai oya yaka kotutisa pondo bandeko boyoka oya yaka kotutisa Eldia pondo oya yaka kotutisa nga pondo ola msupi na osama tembela ya salisi ngai na kuti likolo ya mbetu alali na mobali ti ilamba te ndini te azuka dran asalengo kabo mama nazwa ta na telemi na mituni nzambe oyo libabe na vi na ngai yo to nini me na ese nzambe eza libabe te nzambe nde mutayebaka le msusu nzambe oteyanga ke kokota esika wana te mpo lobi na yo le msu ekoza danger yango moi nzambe olakisa mwa bilembo moko na telemi mpenza non na lelo ya mobali te me mokolo yango mobali bana na lingana na ye nazwaki ntango avanda na ye tobetaki na ye ntango ayaki abimela nga tobetaki na 7 ans maintenant namona place na bimisa ma misu na nga te liboso ne mpona loba ndeke papa ata salingeli omwa mabe mpona lela liboso ne naomona kaka nemisa komona nga mwa léger komona nga mwa pete soki mwa shoki mo ezokufela nga me mokolo yango oyo balobaki atokufela te sokufela olela kaka atozo bashoki te me sozwi shoki oplere nalela natuni mobali nayebise papa ozoluka nini ozoluka na vi na yo yebisanga no nde na telemi boye eske naza mabe mbala lobi te Eldia oza mabe te oza kitoko papa ozoluka nini mpo baboma ngai eza je moke mpo ozolukela nga bato eteke oyo nga nayebi te mais ozolukela ka bato oyo oyo nga nayebi oyo nasolaka na bango bien mpo basala nga mabe eza je moke mobala koka ete na miso la fille nasimbi ye boye kosimba ya shoki nonzima te naomona lokola ndoto na vi na nga na banzolela nesi osalinga boye po anini ye pa leli ya bi Eldia yo salanga mabe te banda tolingana na yo wana pena loba yango eza lokola témoignage apesaka même si na famille na ye même si na ba camarade na ye alobaki banda na linga Eldia na kuta Eldia na mobali moko te na mona Eldia na beba moya mabe te pe Eldia respecta ngai donc nga kam no choqué mutema Eldia na pesa ye ka ba choc toujours aleli nga pe na leli na ebisi ye soki kaka yo nzamba ponaki pona vi koselisa ta na makambo eza mvutuma mbango ezala kaka eza mvutuma mwana mwasi na te mikaloka kizengi otala na binzambe soki ezalaki ka yo nzamba ponelaki nga yo seke nzamba tika mais soki eza yo te eza vi na nga nde nazotambusa yo nde moto osali mabe seke lokola yo longwe nzamba aza elongo ni oyo abongisi liboso na ngai ata lelo te lobi te nzambe mo ayebi oyo azobongisa
pe na lobaka na ye so na pesi mokongo na nga boye ata lelo na meki na zonga na yo oluki nga to zonga na considérer yo lisute na omono toujours c'est sans ka ba aventure po oyo sala na vie na nga o shokanga makasi mama na okoka kolia te mama na nga komi na papa na nga ba ozwala msusu elle des autres $20 elle des autres $30 elle dit bima mama elle dit ko raisonner tout ça no mona mukie yo le ko le simbité mususu nsele oya na bima mate na yebaki mobali morote ni mbala libosa vina ngai bazaki mobala libosa vina nga petanga yaki na vina ngai na moni kai na ndenga ba aventure te aye po amona bino na vanda ki kimena teli mobala ngo aussi ozoa chance ya nanzela kana croisement boye okutani na ye eke busolo lito okutani na ye abala to akoma na vini abala mais nakobala na ye ti lelo ya lukanga ke ngana ye tozonga lokola bolingo na tuna ki ozo luka otsanga deuxième femme to nazonga kana place onga nazalaki pona mito ya lokanga na frauder na yiba mbala bato impossible zonga place ozaki parce que aza déjà na mutu na ndako donc manque à considération ezali na côté wana vanda na yo mama mibali bazé belé oyo nzamba kotindela azaki mobali noté parce que asala ngombala mibali c'est vrai que basi tozana na motema bo mama asala ngombala moko olimbisie mais ya mibali lisusu azando ki avina yo et longola na mutuna yo longola susi wana longola makambo wana la vie continue nzamba sana OC abongisi soka bongisi Jean soka bongisi Pierre soka bongisi Paulin aza awazo tala biso to aza quelque part azo yo kabiso to aza quelque part nzamba bi bokuta ane na moment moko songolo nzamba yebi alors longola mambwana to tika mambo si eleka to bible kuto to considérer ne considérer plus les ce qui est ancien hein? Voilà. Donc, bossana yango kabona nango kende liboso. La vie continue. Na bossana maman, pe nepsa ke ce qui te kutani, te komi déjà famille. Ya mbote ndenge nini ndeni ndaku, ndeni maman, ndeni baleki. C'est bon. Mais ya kozonga ngano mos na mbali. Oyo salanga. Dono mona kaka. Olo salango pesa ndenge na yo. Voilà donc tokomi na suka to chité na émission na biso sur tout ça tokomi vraiment na suka to zutan na biso solo na Eldia Bingi boyoki via Eldia sur tout ça ya Eldia makamunyo so oyo eleka ya vie na ye boyoki yango moko to mibale voilà donc moi dédicace à mukie soko za na batu oko dédicacer soko za na moi batu pe ko pesa biso numéro na yo Eldia et ko sala bien pour bandeko o bazo tala yo o bako consoler yo o bako ko benga yo pona ko encourager yo et ça pe na ba pasteur mususu a bengi yo pe encourager à fortifier yo moi ba verset biblique et ça la rappelle bien pesa biso numéro na Eldia Bingi. OK, merci maman. Numéro na ngai 00243 85 81 29 290. 00243 85 81 29 290. C'est un numéro ya Eldia donc mutunyo sto alinga benga Eldia elle est là appelez la encouragez la et fortifier et tout moi mingi mbote na nga trop pe ya mingi na pire vie na nga ya kati babi vie moi ebo solo le ye moko vie denzu vie denzu mabango vie na nga na kati ya France asola kitoko Nathalie lisusu na Belgique na moni pire vie na nga ya kati pas José Mosoba yo bongolanga bambote mingi ya trop vie na nga José Mosoba papa na Joseline babi papa na Joseline José Mosoba na mito José Mosoba aza na Suisse oui mbote mingi ya trop na mwana Joseline na kati Belgique na pesi ni mbote pe babi mwana kasi na ye babi Kovo Mosoba mbote mingi ya ngwana na bosa héritier Kanda garçon bio Eldia Bingi yeyo bambote ya trop bambote ya mingi na lela binu ya fort. Merci maman. Merci beaucoup. Merci mingi na tata Nzambe ndenge to bandaki bien.
lobi merci lisusu na papa Rocher Butabuna motema pe makanisi ya mami papa tobeta masolo ya papa Vincent Butabuna et pour nani peut-être tobeta masolo ya Mamadou Touré Scram les garçons les mannequins noirs hein les mannequins noirs na kata Istanbul la tato soba tato quoi ils a rappelé bon Mamadou Touré Scram mannequin ya solo ya rayo voilà Istanbul bimba et telemi pona koyamba Scram voilà donc Zico Dilanda, mon neveu, Zico Dilanda, Zico Dilanda, Mobali Abato, Maman Dalia, donc Maman Dalia Dilanda, donc bah, très gros bisous Nayo, Zico Dilanda, pourquoi pas tomber la DJ Sam Mona, maître d'école, pour Nanine Pété Tobé Tam Solo, il y a Brigitte un Congo, Brigitte un zombie, moi ça papa Willing Congo, et pour Nanine Pété Tobé Tali Solo, di Soussou. Maman Emeline Zemba, moi c'est à tous pépélé à Mbetolo. Les amis de vie, papa, tout est grâce Blanchard, hein? Facile à garer. Pour Amina, voilà, Talakara. Yo tonton Mawete Okenda, depuis au bas, comme on a de vie.